Mbote na balandi nyonso o balandaka Ursule Botelo TV, mbote esika nyonso oyo ezwami bino. Alors lelo toye na nouvelle ya papa na biso Serge Mwembo o babengi bongo Pasteur Patron. Alors bato mingi bayebi papa Serge Mwembo ajouara ba théâtre na ye, aza comédien ya lelo te. Donc abanda musala na ye kala ya kala vraiment. Oh, to ebite to koyo ko déterminer ndenge ni do papa Serge Mwembo aza mutu ya kala penza na ba théâtre oyo abanda carrière na ye na bu jeunesse nyonso. Alors nini oyo ekomeli papa Serge Mwembo na mokola lelo. Alors na sengi na mutu nyonso kotimba liboso na chaîne na biso, vraiment so ezambala na oya liboso omoni chaîne na biso, abonnez-vous, commentez, likez, partagez ma vidéo na biso et ko sala bien et puis ko bossa na te ko appuyer na cloche ya notification pour que prochainement tant to tia ba vidéo na biso et ko milayo directement. Alors lelo toye kolobela problème nini ekomeli papa Serge Mwembo. Ye wana bozomona ye o alali na mbeto wana, ye wana tomoni ba photo yango wana na tili bino malgré za flou bozomona papa Serge Mwembo ye wana alali na mbeto. Alors papa Serge Mwembo aza comédien ya mboka na biso, aza comédien, aza acteur complet, ajouaka vraiment ba théâtre na ye lolenge elongo bani. Ba génération ba papa Alain Mabana, yes, ba papa Serge baza batu moko, ba génération na bango, ba génération moko na ba papa Alain Mabana. Serge Mwembo ajouaka na ye na ba groupe ebele, ajouaka vraiment na ba groupe ebele makasi. Babengaka ye partout akendaka kosala ba théâtre na ye. Alors ce que l'on mona ye, on mona vraiment le lenge nini o ya jouaka, en tout cas et pas ya Bellevue TV azanga kate. Donc ba pièce mingi o elekaka na Bellevue TV, papa na biso Serge Mwembo azanga kate. Azanga kate alekaka na Sydney TV azalaka kuna, alekaka na Bellevue TV alekaka vraiment na ba chaîne ebele makasi. Alors lelo toye mingi kolobela ba rumeur oyo ezoleka na réseaux sociaux, ba rumeur oyo ezoleka na internet concernant santé ya papa Serge Mwembo. Yango nde toye kolobela lelo chez Ursule Botelo TV. Tolali tolamuki tomoni basango epanzani partout, ba rumeur ebimi partout concernant santé ya papa Serge Mwembo. D'abord papa Serge Mwembo autaki kozana maladi moko o ya mbasu, en tout cas eumelaki epesaki pasi papa na biso akondaki bokoke même pas kotala ele lisusu. Naza sûr nasalaki émission mo na chaîne nanga concernant Serge Mwembo, soko kiti na se okomona vraiment ndenge papa Serge apesaki témoignage après maladie na ye, ndenge alakisaki na lokolo na ye ndenge ekomaki. Alors maladie wana oyo autaka kobela ekomelaka ye après tournage, donc asalaka tournage moko ya théâtre oyo ajouaka bongo babwakelaka ye mbasu. Mais après cela mbasu wana ayaki kokoma réalité, papa na biso ayaki konyokwama vraiment na maladie ya mbasu. Kaka après tournage, kaka après théâtre oyo après tantaki koza lokola mutu moko babwakeli mbasu, mais après wana papa na biso lokolo evimbaki mbasu wana ekomaki ya solo. Et lelo tozwi nouvelle mosusu yango toye liboso na bino pour que toya kolobela bino nouvelle wana, toya koyebisa bino kaka o etali vérité pour biso mingi tolobaka vérité. Donc toye po toya kobetela bino nini o etali vérité concernant likambo ya papa na biso Serge Mwembo. D'abord papa Serge Mwembo aza père de la famille, aza na bana na ye, aza penza na bana na ye, jeune fille penza o aza déjà mokolo, aza na bana na ye. Papa na biso Serge Mwembo aza marié autaki kobala et sali déjà 2 ans ou inane non 2 ans. Papa Serge autaki kobala mwasi na ye. Alors papa Serge aza responsable, azaka vraiment responsable, aza papa moko oyo ami pesaka d'abord respect, aza papa moko oyo
ateyaka bagene aza papa moko oyo azaka vraiment papa moko exemplaire. Donc na barole moko ya buzoba en tout cas papa Serge ajouaka barole moko ya buzoba te, akontrolaka vraiment role nini oyo ye akoki kojouer. Papa Serge ajouaka jouela te ke bapesi role moko boye ya tina te aye pe na TV aye kaka kojouer pour ke bapesaki role. Ye penza atalaka role nini esengeli bongo a jouer liboso ya bato. Alors eloko ekomeli papa Serge o bato ba pandi basango o bato ba video panzani partout concernant papa Serge. Eloko ekomeli ezakaka pasi pe mawa, ezakaka pasi pe mawa. Alors soko lingo yeba otala tala na ye lolenge nini papa Serge alekaka na scène, lolenge nini papa Serge ajouaka ba role nini o penza papa Serge ajouaka penza o akotaka o penza asedonaka mobimba. Alors kota na Bellevue TV okomona ba role o papa Serge ami pesaka oyeba ye ajouaka bien, ata batie boss ajouaka bien, ata batie azaki na mbongo esili ajouaka bien, ata batie ke o abanda na passe amata koma na bisengo ajouaka bien. En tout cas non namona papa Serge te aleki na TV aye kolobela mabe moko boye, aleki na TV aye kolobela mutu moko boye, aleki na TV aye ko critiquer comédien moko boye, non namona te. O ezo concerné rando moko inutile, rando moko ya ba comédien. En tout cas papa Serge tomona kaye na biloko wana te. Tokoki jamais ko yo pelisa caméra liboso na bino poto ya ko yebisa bino likambo o ezalaka te. Papa Serge non namona ye na conflit na ba comédien te, non namona te comédien moko boye aleka na TV aya kofinga ye ke o papa Serge asalaki bo. En tout cas nanu tomona te. Premièrement, pourquoi papa Serge a se respectaka d'abord, aza comédien moko o a se respectaka makasi, aza comédien moko o ayebi ko respecter bato ebele. Ye ata oza mwana liboso na ye akopesa respect po balobi respect ezaka réciproque. Alors papa Serge apesaka mutu nyonso respect, yango ye pe bazongiselaka ye respect oyo ye apesaka na bato. Alors sango o toyoki na journée ya lelo ba publier ba photo papa Serge etamboli partout, ba publier tomoni partout ba komi ke papa Serge a danger, papa Serge eloko ni ekomeli, papa Serge mabe moko ekomeli. Bandeko botika ngana ya koyebisa bino ke ezali tournage. Ba photo nyonso o bomoni e circuler, ba photo nyonso o bomoni bato ba publier, bato ba commenter, bato ba tie ba commentaire a mabe liboso nango eza tournage. Papa Serge aza très bien. Papa Serge aza na maladie te, papa Serge aza na ba problème te, papa Serge aza na hôpital te, papa Serge aza bien. Ba photo o yambeta hôpital ezali bongo tournage au théâtre eza kobima bientôt. Donc kotala papa Serge aza vraiment en forme, aza na bien. D'abord na toyokaki témoignage na ye apesaki après maladie na ye ya mbaso. Papa Serge aza na papa moko asambelaka mingi, aza papa moko abangaka nzambe. En tout cas asambelaka vraiment mingi, nzambe aselaka ye ba grâce, nzambe aselaka ye grâce makasi po kotala maladie o abelaki ya mbasu alotaki yango avant même yango eya. Témoignage na tiaki o ye moko abimaki alobaki ayokaki alotaki maladi wana avant maladi wana eya, alotaki yango avant maladi wana ekota na nzoto na ye, mwasi na ye alotaki yango, et avant maladi wana ekota na nzoto na ye pasteur de la foi alobaki yango. Donc balotaki yango déjà ndenge yango ebongaki ezalela alisibitima pe maladi wana eyaki kokota na nzoto ya papa Serge kaka après tournage. Et le Seigneur est bon. Papa Serge abika déjà, abika la maladie wana ya mbasu, abika na ngonza mbasele grâce
o muta mokili akoki kopesa te nzambe asalelaki grâce o ye moko kaka nzambe akoki kopesa asalelaki papa Serge grâce papa Serge Mwembo abikaki azalaki bongo na santé ya malamu. Alors toyeka kolobela bato bazotambusa bafoto ya papa Serge bato bazwana babimisi ba rumeur ya mabe concernant papa Serge. En tout cas toyeka kotambusa susu ba vidéo oyo ndeko nanga okoti mba liboso osabone okomante et en plus partager ba vidéo o ekomela batebele et osala malamu mingi. Donc totika papa Serge aza bien. Papa Serge aza bien maladie mon côté ekomelie problème mon côté ekomelie eloko moko ya mabe ekomeli yete. Donc tant to tambusa basako na ndenga mabe e sala pe malamu mingi te. Totika kolukaka liwa ya baninga tango mutu na kufi te. Tango mutu aza na bomoi totika koluka liwa eza malamu te bandeko nanga. Papa Serge akufi te, papa Serge aza na hôpital te, papa Serge aza très bien, ezaki tournage o bazo sala toko mona yango na bandako na biso na ba TV na biso toko mona yango ekoleka toko mona pièce o toko mona titre nango en tout cas toko tala yango bien toko enjoy yango pena nde baloba toko enjoy yango. Donc papa Serge bozala kimia ba fan nyonso ya papa Serge bato nyonso bolingaka papa Serge alors bozala na kimia. Papa Serge aza très posé aza très kitoko donc santé na ye eza normal kande tulobaka normal. Papa Serge aza na ye normal ezalaki tournage oye akendaki aza na ndako na ye aza bien tobanga na biso te tobanga te internet na ba vitesse nango kande balobaka internet na ba vitesse nango eza mutu mususu akomona ne ka photo directement a identifier ka photo wana position ni mutu azaki nango akei pe akepe ko publier na ndenge na ye akomi pe makam na ndenge na ye pour que a passer kaka information oyo ezali bongo ya bien te. Alors eza passe mingi pona bandeko na biso ba comédien eza passe mingi pona bandeko na biso ba congolais surtout o to panzaka kaka ba photo ya batu na ndenge ya mabe. En tout cas eza passe mingi. Papa Serge azali malamu, papa Serge aza en forme, papa Serge aza très bien na minute yo avandi na mwasi na ye donc posé aza na ye bien eza nango kaka rôle o bapesaki ye ba fan na ye bato babangaka nde babangaki bazwaki ba photo ba publier po baya na ba fausse information oyo ekopesa vraiment mokili kimia te oyo ekopesa mokili penza pasi oyo ekopesa ba fan ya papa Serge passe. Alors j'espère que Irsil Botelo TV aye bongo ko expliquer bino pe ko yebisa bino eloko nini oyo ezoleka. Donc papa Serge aza na ye bien eloko moko ya mabe ezateli ko nango eloko moko ezoleka ya mabe eza nango te. Alors merci na balandi nyonso o balandaka Irsil Botelo TV so eza mbalano ya liboso kande tolobaka okoti o commenter o like ko bosa na surtout te ko s'abonner pe ko appuyer cloche ya notification pour que ozwaka ba nouvelle na biso nyonso ekozala malamu mingi. Alors mbote na babote love nyonso mbote na batu nyonso o balingaka chaîne na biso. Bisous, bye.